trophée eza méritocratie ou soit la tricherie quoi abandonner bien que toujours voyager na ba cop mutu moko ayebani na yo abendi yo yaka to voyager parce que congolais même si on mérité alobaka kaka au tricher oui ozo comprendre ngo et bendele ko ya teka ndenge na lobaka RDC lo kwa makasi si donc pour na mama sila esalaki nga bien et trophée à moi na mboki ba artiste ba postulé belé ba oyo même baza na ba quartier nga na yo to yebite na ba oyo baza na quartier to yebi. Oui, la grande découverte TV. Chaîne ya Banambuka. Tobo sanate ko s'abonner na YouTube. Ouais, bonjour, bonsoir, on l'endigne sur Internet, ou bonsoir, on partout dans le monde. Tu es le sous une émission, on a vu ce qu'on est au message, on a la bino, ba novité, ba novidade. Sans plus tarder, tous les artistes, on a vu ce Bruno Kanda. L'autre est artiste et comédien. Bonjour Bruno. Ouais, bonjour maman BM. Bonne année, tous en janvier, zo continuer. Janvier, zo continuer, mais zo. Oyebi ke na yo kaka na sango. Janvier. Na yo ki soso moko batiaka na publicité à savoir. Il y a de cela ceux qui ba 12 ans biso to na ba 3 ans soso ana bo sukola na savon l'école kona yo ki bakolo ya soso wana bake ko sa réclamation et pas na société wana ke ba futa bango mbongo ya publicité o basala na soso wana na yo ki mais comment de l'autre côté bébé Tchanda afuti papa bango afundi papa bango azongisela ye mbongo nyonso oyo alia na succès na ye au même temps qu'il était encore trop petit azongisela ye bambongo wana po ya bando yemba kaka en réalité alia mbongo te nde sali ke nga moko pe na mikotisi na place wana na comprendre que janvier eza mwa moko ya mokuwa mwa moko ya kosakana te oke bato ba maladie eza ebele mais maladie ya piaka ekoboma Piaka janvier, mawatro. Vraiment, merci beaucoup. Le lot sur l'honneur étant qu'artiste et comédien, eux, c'est son carrière, on est toujours qui est tout 2022. Ouais. Côté 2023, carrière nous est qui est tout le monde partout, surtout na gag, nous dit pour aussi la somme extrait à gag ya. Mutumoko abeninga alobi no yo tozo monaka yoka ba flatterie na Facebook na TV to monaka yote nga na lobi mais oyo muto andenge ni Bruno Kanda c'est un artiste comédien humoriste cinéaste donc professionnel scientifique estudiantine les tout j'ai pu ajouter même mathématicien pédagogue et voilà donc na ba qualification ebele pour année passée na bimaki meilleur mathématicien du monde na monde entier babimisinga meilleur mathématicien pourquoi parce que na yaki na formule moko boye ya kopesa mathématique facile la mathématique n'est pas compliquée mais ba professeur ande ba ronda mathématique compliquée pourquoi parce que muto azo pesa f de x égale à combien azo pesa racine carré de delta égale à combien nga Bruno Kanda na Nathalie na obi mais comment on peut modifier ces histoires f azaneti papa x azaneti maman sikoyo f azali boso pour kuta x donc il faut kuta ba o p q r s t yangonde ba ki F asalaka voyage nde ake kokutana na X bakomi makango bakomi bacopain ndenge balobaka na français bacopain na bacopine après moment donné nde baye kobota Y
ozomona eza la meilleure façon ya kopesa explication ntango mwana akoyoka ke nzoka f na x nde babota y ya comprendre mbala moko sikoyo eloko mosusu ezoya na baformule géométrique moto azocomplike racine carré de delta égale à combien or que soki oyebisi mwana mwasi nyonso lelo omoni si materie ya beto ozomikumisa nango wana eza formule mathématique est-ce que oboya yango eza na forme ya ronde ce qui fait que la mathématique n'est pas compliquée mais bato nde bazocomplike mpo nzoto na yo mutu na yo eza formule mathématique liboko na yo eza formule mathématique makolo na yo eza formule mathématique vraiment voilà merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup Bruno Kandakanda, artiste et comédien Abisso. En tout cas, artiste et comédien Abisso Akamu Sarabatu. C'est tout na ba abonné au Baebi, Bakoti Sika, dans la grande découverte. Et donc, en tout cas, à Baye Baraté Azakanani. Côté Moussou Aza, à l'obéla, musicien, côté Moussou na théâtre, côté Moussou na gag, côté Moussou Nandeni. Bisso Nestoebi déjà Oye Azalaka. C'est quoi, ozo gérer Makambona Yondeni pour Nanzonzingi, tozo mono na gag partout. Voilà. Na chaîne télévision Ozali, na YouTube Ozali, na ba TikTok Ozali. Au format groupe na yo moko o bato mususu ba ebité pour ba balelo to ozo sala pa bato ti lelo. Non, moi je suis pas un leader. Naza leader na ndenge ya ki Afro Congo. Si. Et tant que représentant valable ya ba griffe de tigre. Mais na ndenge ya théâtre naza mona ya Gelor Yengata ye Esli Kongandobo. GB. Merci. Mon papa. Na groupe Zoni Zoni Boni Boni ya président Yenga oyo elekaka na biso TV na chaque lundi na 21h et puis mardi na 7h pour la rediffusion. Mais en dehors de ça, naza artiste complet kaka ndenge nalobaka président na biso aboyaka te artiste azala évoluer oko okende na oko jouer par-ci par-là ça lui dérange pas mais à condition que on respecte ba norme ya groupe vraiment ce qui fait que nga bazomona nga neti fan na ngawa atuni nga non t'avais regardé voilà que on peut me retrouver même à Congo Web, RTGA, donc la chaîne nyonso au monanga, donc tout terrain. Ça dépend il y a ndenge batu babengi selinga et puis même na Njonjing et puis baene bazawana président nanga Sudiata na uti ozale pa na ye awa ndenge na uti na tiki ye na président yenga bazakuna ba préparer film moko boye ya mboka et donc ozomona ki c'est bien naza mutu ya makambo ebele et bon c'est préparer en conséquence na film na biso ezoya ya mboka ekolekaka na biso TV donc ba programme ekozala lancé lundi oyo na 21h. Vraiment makambo moko ya kitoko bokozala de cité vraiment bokozala de cité eloba ye moko toti komona trophée epesami lisusu na année na biso oyo 2023 la fois passée tomonaki trophée epesamaki na groupe ya Abakok ya nani ya président mso Sila Bisalo ouais Sila Bisalo c'est mon Dieu na groupe ya Bellevue Kanzi bango Libota famille Libota tomoni trophée epesami Sila Bisalo abimi meilleur acteur na 2022-2023 mais bato mususu pour ni bino artiste bolingani te olibo soutenir bobetele maboko etant que artiste azo sepelisa azo sa fierté ya ba congolais mais et comme lisusu babi eza tricage donc bazondi mateke trophée oye azui eza pena trophée ya solo liko nango omoni trophée eza méritocratie ou soit la tricherie eza neti ndenge tozokende na mapona miboye toza na mutu oyo akobima moponami ya solo yende akomérité sauf que Congolais même si on mérité alobaka kaka au tricher. Oui. Ozo comprendre. Ozo mona penza je salue encore une fois. Batu nyonso yo baza na courage wana oyo ba postuler na ba présidence na ba députation donc
bon courage à eux et na côté na biso pe ba comédien bande comme sous ba postuler et voilà ce qui fait que oyo a mérité aleki oyo a mérité te akatani où est le mal siko bankambo wana ya tricage to boyite po to mona pe ba disque d'or ya tricage ya wana Congo donc ce qui fait que à chaque fois ceux qui mutoisi trophée eza lokumu ya mboka ozo comprendre asali na no fierté ya ye moko étant que artiste et puis étant ya Congo et bendele ko ya teka ndenge na lobaka RDC lo kwa makasi donc pour na mama sila esala kinga bien et trophée à moi na mboka eza non seulement na musique na théâtre même na musique ba ndeko na biso ya impère pe bazwaki yango donc nyonso wana ba osala ka lokumu siko mabe ba ça dépend pour mutu mususu même si osala e mabete akoyina yo kaka même si osali eloko ya malamu ya ko trouver yango ka mabe nyonso eza mabe olakisa ye bo nyonso eza mabe otalisa ye bo nyonso eza mabe. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, Bruno Kanda, artiste et comédien. Tomoni, Maman Kalunga, jolie Kalunga, a postulé. Vraiment, au lieu de tout le monde artiste et comédien, je suis pas soutenir, mais jusque-là, non, tout le monde soutenir. Or, que ça, pour moi, c'est comme on mboka, Maman jolie Kalunga, a postulé. Pour yo, on a eu Ezaka ye mon côté. Yé moko a postulé te ba artiste ba postulé belé netina pour on na moni on na ebi na moni Maman jolie Kalunga ba artiste ba postulé belé ba oyo même bazana ba quartier on na yo to yebite na ba oyo bazana quartier to yebi donc même na groupe na biso ya zoni boni bazape ba master nanga a postulé ya mwasi il est très jeune donc et ça là qui a fierté à groupe qui comment na mona moko ya moi si boy azoya na ba initiative ya bon yango na lobaka chaque fois ceux qui osa congolais au métier kaka na esprit wana ya ki jeune leader ki ngande mama na bango ngande papa na bango okubange loko te pour Maman Kalunga lelo amutu moto betela maboko et asali yango non seulement pour na ba élection asala ka ba action na commune na ye depuis longtemps azana école azana makambo ba initiative na ye voilà soutenir bon faire les et c'est une maman oyo na lobaka chaque fois pour respecter ka ba maman donc respect na ba maman et mériter espace nango donc ba bonne chance na ye et puis na tout le monde ba postuler en tout cas bela respect penza na maman na biso Kalunga be bozana pona ko négliger ba maman lokola ba maman Kalunga bala sima bo sala te po azo sala fierté ya ba maman ebele master nanga Delicia Sambo ye na base na ye ya commune na bango baza bien mobilisé pour na ko voter ka Delicia Sambo en tout cas voilà moi na zoni boni ya président yenga lobi pe abimi député au mona ki maye les a déjà dans les bons vraiment voilà donc si comme on a artiste belé ba comme ko voyager par rapport on dit tout monde a artiste na biso ya kala ba papa ya kala ba papa belé ya kala ba makambo ba salité tous on a aussi qu'on a artiste na biso ba esika ba jeune leader on a zo voyager na facilité ba zo ba belé pour nangeza débit hein baloba le débit du commencement voilà le débit du commencement sur le fait que à bientôt tout va changer 2023 ouais 2023 d'ici là barando etali biso te biso toza ya nzambe biso toza ya nzambe bana liloba ya prophète Konde Polo Dominique donc 2023 c'est une année des ouvertures bien que ba catastrophe ba kombe ezali pour eloko echangeaka ane eza te mutu ndako changer façon na ye ya kotambola année 2022 natambola mabe 2023 natambola boy ce qui fait que cette année on va réaliser beaucoup de choses à travers notre Dieu. Il est là, il est présent avec nous, voilà. Et on a
baartiste ko voyager ezalaki souvent na monde ya musique oui musicien tel ake boye na musicien na ye leader tel ake boye na musicien na ye et eloko mpe esalaki bien chaque fois bamosusu mpe bazokima bango po tomona tout le monde awa mutu bakima ye na poto nano jusque là namoni te maestro bakima ye na bamusicien Werason bakima ye ebele Koffi Olomide bakima ye même ozala nani bakima bakabuya pe bakima et ce qui fait que lelo pe na tour na biso ba comédien gloire à Dieu moko akomi ko voyager donc ça fait un plaisir ça fait du bon de voir les comédiens voyager parce que tozala une secteur moko abandonné bien que tozo voyager nde na ba cop mutu moko ayebani na yo abendi yo yaka to voyager et Dieu merci maman Olive Lembe mama ni mama yazawana pona ko aider ba artiste ya ko évoluer et na côté na yango ya maman Olive lisusu tozana honorable Steve Paka un presse de Bandalungwa ye mpe mutu azosala ba initiative ya kitoko pona bana bandal donc bazo permettre lelo que ba artiste ba voyager sans avoir de doléances ou de demandes na batu mususu et non seulement c'est là ba artiste ba komi ko voyager tel a voyager donc ezaka ka fierté ce qui fait ezope sa biso espoir que tourne na biso pe ko sala nini ekoya. Ok. Est-ce qu'on rêve un jour au kutana maman Olive yango kandinga zo sala pe baninga zo faire voyager na baninga yo pe asala yo pe mo bola mwana branché yo ouais etant qu'un humain na boya yango pona nini lancer message po muto akoboya asali semblant que anga na linga potote mais ceux qui bapesi visa lelo BM akokima ba mususu kutu akobwaka baloba abwaki nini abwaki ngunda akobwaka ngunda abwaki ngunda mba momba orke ba biso boye tala ba fan nanga rebo peso mbot mbote rebo peso mbot rebo peso mbot ba fan nanga na sepeli donc ce qui fait que biso ceux qui te voyager eza ya kobwaka ngunda te mais eza ya kokende kaka visite po ba visite ba voyage eza ebele to ana voyage touristique juste okei pona osepelisaka miso ndenge ezalaka balobaka afuti nyongo ya miso et voyage mosusu eza économique oke koluka ba économie na yo pozonga ko investir na Congo ou soit voyage mosusu pe ezalaka ya ba découverte ou soit des recherches pour na biso ba scientifique c'est que ça dépend aussi à manière où il koyel maman Olive ceux qui a meminga voyage ya ba recherche aye ba ke na ozong ceux qui a meminga ya touristique voilà message à maman Olive voilà afuti ngaka nyongwa miso na kozala wana et ceux qui a meminga pe ya tokendaka kotambolaka baninga bakendaki Dubai na kati mbu ouais makasi ça numéro de téléphone ouais numéro nanga ya téléphone ezalaka chaque fois plus 243 81 50 16 032 plus 243 81 50 16 032 ou soit na ba réseaux sociaux Brino Kandakanda Inos de Brino Facebook TikTok YouTube, Instagram, okozanga mobimba. La grande découverte pesa wana ndako na ngai ya tout le temps. Oye obetika kokoko na numéro ezawa na nasi. Okozwa biso mobimba. Vraiment message j'espère que maman Olive otala ngo pinzo ka kolela mwana Bruno Kandakanda azama madima maza bien pona mutu nyonso. Sozo chité to komi vers la fin message ni ko lancer na population pe na public au balandaka biso comme conseil état que artiste et comédien ouais en général message nangeza juste boye ceux qui ont na besoin ya ko vivre bien il faut ozala na bolingo na moni ndeko moko abeti nzembo mutu nyonso aza na problème à love na silika ki mabe ponga Bruno Kandakanda Inos de Brino na problème à love été siko love yango ekozala na problème na nga ndenge moto dio ça za problème à love etalinga ite donc
et puis nasalaki mise à jour ya makambo na ngai nyonso ba problème nyonso nazalaki na yango na 2022 na sondoli même si nazalaki na nyongo na yo ekei etali ngai te koya kotuna nga na 2023 te po na ofuta te question eye nakotika te tomonaki yo na 2022 bokutanaka na Innocent 1900 balumi sikoyo na 2023 oyo tozomona eloko moko te tozomona réaction moko te mais tout le temps ozoleka na tv olobaka babolama tigre olobaka mingi makambo orchestre ya tigre eza Afro Congo et yango nde nalobaka chaque fois Afro Congo sa kobanga eza musique moko epesi fierté na mboka ya biso lelo nga mpe et tant que jeune nako tika tena soutenir moninga nanga jeune, c'est pourquoi je fais toujours mon apport ya ko participer na action soit na sensibilisation ya activité ya jeune leader et tous ensemble naie bien que ba projet na nous a réalisé mais jusque là tous en contact na ba presse Balume Dizo HB et toute l'équipe de l'Afro Congo que je salue Bayus Miki pe master nanga on a zappé na pièce moko nazo préparer boye inosbire bo donc ekoza la série moko ya makasi donc ba producteur nyonso balingi ba soutenir projet wana ou soit ba sponsor boya ebele to lancer message pour na bino bokoza la jamais dessus et eza vraiment ya koyinda eza ya koyinda po tozo pesa ka les meilleurs bien que ba mususu bazo reconnaître mais dans le monde entier, ceux qui osent ça, la malamu, to mabe, il y aura toujours des bons et les mal. Donc, bon, bako sepela na bazawana, bon bako boya yope, bazawana, bon bako sepela boya numéro yango wana, donc bobenga biso bo hésiter et surtout que nous sommes des étudiants, on fait des genres, on travaille la comédie, on fait en même temps les études et donc on mélange les choses. Si vous avez besoin de nous aider comme étant des étudiants, venez. Comme étant des artistes, venez, n'hésitez pas. Et c'est à cette occasion que j'ai lancé un message à son excellence, Maître Guy Luando, le ministre de l'aménagement du territoire, avec l'honorable Rigen Bakonga, le sénateur. Donc, ce sont des personnes qui écoutent la population. Et ceux qui ont moni le loa tayendi, maman Nabiso, maman. Il y a Maître Guy Balen pour yé na côté na yé yé ta mi benga ka mama na bango eza grâce ya ba action na yé à travers initiative ya agissons pour la République AREP et Widal aussi eza wana donc bon hésiter beaucoup za la jamais dessus et je lance aussi les messages na boss ya Bedachou ya Willy Musheni Tendai Maboko Bank, ce sont des personnes. Voilà, Batouana de Bazo Sala, les fierté pour la jeunesse congolaise. Pourquoi pas Fatih Beto, le président de la République, avec Mama Nabiso, Mama Denise Nyakero. Ok. Pour y la fondation na Yezo Sunga Bato. Nous avons que souci Zali. Donc, on donne la chance à tout le monde il y a qu'à travailler à ça à côté na yo na quoi na yo sala moi un pas y na quoi na à ça la moi un pas de tout ça là la force. Ok, vraiment merci na Balandinho sur la grande découverte. Ben nous sommes soutenir biso penza partout dans le monde qui vous est belé moi kotanga ba kombo ezate en tout cas toye ba bino na ba commentaire na bino so ko a besoin ba ça la promotion ya eloko na yo oza na besoin publicité tozo kipete même na suka ya mboka tokoya même na province tokoya binga biso kana ba mère on s'affiche ka na c'est soit sur bengi sur 089 80 38 500 757 en tout cas tozala wana pona koyamba bino to mona ki gagi moko sala ki ozo filmer ozo bwaka boy tatika let o sala ona no sala batu bien gagi wana sala ki juste pour donner les messages à tous les fumeurs du monde entier là na filma kana ngaite mais jour wana na me kika kana beta un coup
ekotinga tina tolo tangu na bendi boye ekotinga awa na kati yango nde omonaki na tour nanga na lubaki na kotika boye te bafumere bayokaka gonini na likaya nango na bendi ekotinga ti awa na kati voilà ke eloko wana betaki na TikTok yango moni lelo nalati TikTok po TikTok pe na minute oyo Inos de Brino yende makambo ngande papa na bango laissez les enfants jouer tika bana basaka na 2023 olali balali yo Afro Congo number 1 Inos. Oui, la grande découverte TV. Chaîne ya Banambuka. Tobo sana te ko s'abonner na YouTube. Oyo chaîne